Faut expliquer qu'est-ce qui se passe entre toi et Jaël Show. Parce que normalement on dit guerre mon besoin ya makazo zo silati. Mais qu'un piano à l'actualité oblige de mettre un homme à se lever les camicolo yo. Tout le monde qui a une barre publie trop d'internet, pas problème, qui a un ingrat, au salaire marqué moment bah il doit place mort bon dima na auto wanga. Bonjour monde entier, bonjour Cléboa, bonjour très chers internautes, nous partout, Bozali, partout, surtout dans le monde entier, conseil, bien, gros bisous Nabino. Là je fais mes gros bisous à celle qu'on appelle Pichu Mangaya, Boss Lady, moi ça s'appelle mes Boss Lady, sans oublier celle qu'on appelle De La Nation qui est mon boss. Je souhaite mes bonnes guérisons à celle qu'on appelle Jolili Atala, mon papa, Azobela, vraiment, Taka, moi à Londres, Sobeli Sundeni, Yosobel, na potepo biso bato kishasa, c'est tout koufala biso. Sans oublier celui qu'on appelle Isso Mobali, au CPLR aussi. Je fais aussi mes gros bisous à celui qu'on appelle Dadi Dakese Yakin, Akima Batu. Mais c'est pas aussi grave que ça. Mais aujourd'hui, vraiment, je vais recevoir pour vous Ken Piana, Tobetano Masolo, parce que Nikolo Ken na Ken, Omatabo Ken, Ozonga Ken, Okenebo Ken, Ponanine Kakae. Mais tellement biso na Cléboa to nga luka mingi le concerné hein to luka no mukolo makambola luka bat mo bazaki na été biso moto bité lelo to kitana to ke luka Ken a changé place comme na belle vie. Monia to souffrir pour to comme monsieur Zati, mais avant de commencer j'allais dire bonjour à Ken. Bonjour Ken. Ouais, bonjour. La personne bata Cléboa pe ba bonjour. Viens oh de la nation donc nani azala sko fantomas entre les deux. N'invité de la nation. Ok, n'a pas essayé bambote. Donc il y a une question. Bon, Ken. Non, naza bien. Ken, tu as vu que ça a donné un succès, mais Mikolo n'a pas dit Mathilde sous. Oui, Nzambe a ça la grâce. Au moins, succès ba force à ngote. En plus, c'est bien sûr que tu as un succès. Tu as un journaliste. Nako beaucoup ben nga bolobi Ken piano za na succès danger na minute yo. Mais ce qui na sali course moko peut-être na déplique na car to kufi accident to kufi jour moko au moins e bemba déplique nde ba lelango danger ko lekanga. Donc tozala na biso na succès te. Mais tu ne go raisonner bon. Oh, batu bazala na ba succès za ba artiste et musicien. Biso nde to koma ko kosa na maboma, au moins na chroniqueur ou chroniqueuse azomi bengo nga na za star na minicho na star. Oza star ya nini? Bapeso stade yango wana kendo tondisa tondi makistar ozanango oh na tondisa ngo ndeni nazana nga star te naze lokote nga nazana kaka mutu ya mopanzisa ngo kaka tozala kande danger kaka po batu mususu batu pe bayaka Ken boka nga pe nga na kobimisa nde mutu na kobimisa nde pe na kombo ya mutu ke oyebana te nga Ken pe na sali yo make na bimisio batu pe bayebi yo meke nga na mibenga star nga naza star te. Soki bacheli nga kutata vele do mapambara ya kitambo na biso batu bakoya te siko ki star na nga siko ya nini fo dudu ki binda kuta renyete mais soki bacheli ye wana akotonsa ngwa ta mwa katikati tona so ba star te bolandaka fi wana Karine te ndenga zokosa bino nga naza star amankaka ba president bawera na sima ya kobatama na kombo ke ya za star amankaka ba president ba Koffi Olomide ba president Fally. En plus, si vous avez net aza star na nini. Lelo pena net tombé que non. Karine akufi. Tozi Robin net akufi. Boko mona que non Karine aza eloko da linzanza ya linzanza. Boko mo benga batu ba star. Na habité soki par complexe na yebaka te. D'accord, merci beaucoup pour la réponse Ken Piana. Je continue encore de faire mes gros bisous à celle qu'on appelle Madebo Kamanda. Madebo Kamanda. Maman chérie, Azana Kin, Taka, Yekoleka, vraiment bon c'est journayo.
Jo Lili Atala, en chair et en os, babi moi à Londres, solo bika na zoko kateta na remotaka comme na ba stress. Mais ken piana l'actualité oblige to beta non ma solo zo le kamikolo yo, to moni ken ba komo bibliosa trop internet ba problème, ken yo za ingrat, au sala makambo mo ba ida au place mo bonzima na oto wanga. Non, il faut aucune de logique. Oyebi ke mama Deborah Kamanda ndenga zana Kinshasa. Ezate ke aya mona biso baken piana na bakin to menaka vie ya ba aventure. Parce que lelo na poto bato belé ba jija biso neti bato mo ba aventure to za ba responsabilité. Mais soki pena mutaye pena Kinshasa fandi à comprendre ken ba mutu so à comprendre nga moi bien. Bon, muta commissaire la publicité. Mais na nenga logique nga na responsable. Na jera bato belé. Na jera bato Bazala toujours kuna to comprendre pété zalani mes. Non, eza nango merci te ezali kaka nzambe soki apesi yo pouvoir ya ko diriger bato, donc il faut ça la kaka o nzambe apesi yo. Moïse nzambe apesaki ye bâton kende na Égypte kende ko libérer peuple. Moïse akendaki asali mission nzambe apesaki ye. Eza ndenge moko na babiso baken nzambe alobi ken oza leader bato ebele il faut bazala nsima na yo parce que eza na bato mosusu batiaka makelele aotia makelele du premier au 30 atiaka na yeka makelele na internet mais bapesa ye baton wana te ya dirige bato bafi neti bakarine mokonzi akofinga na ye tout le monde akofinga na ye mokili mobimba mais baton mpena ya kodirige bato aza nango te. On s'en comprend. Donc c'est comme ça. Soki lelo batu ba lo ba o boy. Ezala babulongo peto bandango lelo te malembe. Nzambe pazo sunga biso. Nasima pe ya ba artiste et musicien ba sunga biso ba fongola biso mo mitema. Lelo ba ken pia nango pe mo kombo ezolobama. C'est normal. Tout boya rapé ba artiste et musicien te bango moni ba artiste yana basala ka biso. Nga lelo mokili pondi manga ken piana. Nazwa mabanga tia batu msu bakufa telaka mabele lisa va kufa album na suka boka kiana mpiana o de koma ki pena soki batu babina tokolilo o santé pena ke partout na ole batu bakoma ole babenga ken piana bakomi ka ken piana o na mabele lisa mystique. D'accord, on a pour expliquer qu'est-ce qui se passe entre toi et Jaël Show parce que normalement on dit guerre mon besoin ya makache zo silati. De un yo il faut ye bango. Non, comprendre te bato msubo comme osimbisa miko ye aza journaliste. Yo somona journaliste nini o depuis bo commissaire journaliste ayambaka na mutu te. Ye kaka bayambaka. Ayambaka na mutu te, ye kaka il faut bayamba ye. Ngana zo bon na habité qui journaliste ya TV bon na internet différence nango ezali pour internet eza nango poubelle. Différence nango mais internet eza poubelle parce que lelo bo benga na moni na ti sera Jaël Shazoloba wana eza musala na bino boza bata musala moko ngana leki no to musala moko te asa camarade nanga te na misala makamuto camarade nanga te ngana musala moko na ndeni nga bandi TV depuis 2004 ti lelo na sala kana TV leki no chaîne nini ya Kinshasa ko pesa e espace que no espace yango sala TV nini ko pesa confiance. So mutabongo ale bazo comparer yenanga mutazo finga ba sexe ya ba mama bato. Est-ce qu'on comprend une question na bina ye banon eloko ni bozo we. Yo lobi bozo we la nini ngana etoko we la nini ngana za patron ya site. Ngana patron na futa bato. Nazana niveau moko te bambongo ngana mona ka msu ye tia ko kufa po amona ngwe fo mobile moko bo peut-être asakade peut-être. Nanenga logique bo amona mbongo wana te azana musala nini oya kozwela ngo lifuti peut-être ya bambongo ngana simbaka. Il ava amona bambongo mususu peut-être il faut ayembela peut-être jomoko na micro. Comment ça? Yo zolo ba commencer na sens nini? Yo yebi que Jaël ba monter mususu ya bambongo ngana simbaka ye po simba ngo il faut ayembela jomoko boye na micro azo yembela nde jwa ngwa zimbongo apesi ye. Est-ce que vous comprenez le sens?
oza mwa mwasi te mobali moko te ayebisanga biso abiyembelanga na mikro pardon tozala te tobeta no masolo nga nazala mposa ndakimi te te eza question na pose osko c'est comme si c'est bon juste pour vous signaler que tu changé place tard à place tozalaki vraiment par rapport à calme ya place ken ofanda na ndenge babi makelele boyebi keke na ganga mingi nde tobi te tobana ndenge alibanda weekend yo nde moto banda oloba non nalobaki yango ke non mwana oyo ozokompare obinga na ye toza na baproblème nga nakozala na ye na problème ineti nini naosala fi na nga bien naogere bato na nga bien donc na nga na bata wana badistraction inutile wana toza na besoin nango te en plus nakosala na yo guerre yango mpe fe ezala normal bato bajuge yango mpe ke basala guerre normal baguerre ekomi ya kofinga basexe ya bamama sikoyo mpo nga na bando répondre nini sikoyo ken elo naolinga na yeba problème na nge eza bone nga na yeba elo bowelaki mpo ani naza sur te ke jael alamuka kaka ntongo moko babandi ofinga o soit mpo olamuka kaka ntongo moko babandi ofinga eseke eza na likambo moko boye sepasaki wana oyo peut-être biso toyebi te nde toza na mposo oyeba kende kotuna ye problème nini s'est passé kende kotuna ye oyebi ke jael ndenge aza boye atinda bacameraman bato déjà bafilma déjà chez biso bafilmaka bandeko na nga jael asala mission ya kala besi bayebisanga nga nazala ozela kaka jour video ekobima kaka ekobima problème eza te mais nga alobaka mingi te omoni nga nde naza boye depuis na botama je me vois boye awa biloko mosusu soki nalobi bato bakomprendre te baloba ke nazwa mbrie bato nga nasimba kisi moko te donc nasali carrière na nga kaka ndeke nasimba kisi moko te 2001 wana okaka 2001 tosala crash ya avion crash pena bato bakufa ebele parmi 7 personnes babika nga na bima na kati nzambe nanu protege yanga makasi nga soko ozoluka nanga problème soki namoni problème yango tozokende ntina suka nakende olukelo solution na 21 jours de prière nga azoyebisa yo nakokende nabanda okende kaka na sujet ya makambo no kaka na prière ya 21 jours nakosenga nzambe nakosenga na nzambe jael atindi bato bafilme ndeko na biso oyo mutu peut-être ezosala bien te ndeko na biso wana nzambe na biso ya likolo yo moko mutu otindaki ye na libota na biso yo moko nzambe ndo permetaki ye abelabela ere aza bebe kotubatuba bakisi wana nde ekomisa ye bongo parce que esalaka peut-être pasi te soki ndeko na bino akolaki ake kosimba ya mosusu bakisi moko boye po akoma moto mbongo nde abebi mais soki teti ya ndeko na bino moko boye ebeba po abelaki makasi na bomwana bakisi ekomisi ebongo oyebi ke swaka makasi eza neti mwa perte moko boye peut-être toza na famille nzambe na nga wana oyo apermetaka ke ndeko na nga azala bongo oyo jael lelo akomi koya afilme ake apiblie na bagroupe azosala biloko ya bongo ngai te nde nasalaki ekelamu nasalaki ndeko na nga azala ndenge aza nzambe ye moko nde apermetaki biloko wana parce que docteur asengaka mama ya biso alobi mwana akobonga lisu te soki opesi nga permission nabeti etonga akufa mpo akobongaka te mama alobi te mwana nga nakozala na ye kaka bongo nakozala na ye ata kobonga te nakozala na ye donc jaeli merci omoni ndenge otilizaki bato baketi bafilme osali nyonso donc napesi yo pena merci bopesanga quelque mois soki nga nasambelaka te jaela ofanda na pe mpo na arti wana kaka ya ofilme ndeko na nga oyo na volonté na biso te na volonté na ye te akenda osimba kisi mpo azala bongo eza kaka ndenge nzambe atindaki ye bamaladi ya bomwana nde ekomisa ye bongo bopesanga quelque mois nazoloba yango soki nga nasambelaka nzambe oyo alikolo te soki nga naza na ndako ya nganga moko na kota eloko ekosalema te soki ken pia na po asala kombo lelo mokili mombe yeba ken soki ken azalaka na marabu ubie eloko moko boye jael akutana na problème ate moko te moto akosimba ye te eloko te me ngai azoloba ngai akendaka kolelela nzambe pendant 21 jours en plus kokanisa te ke mabondeli ezalaka kaka il faut koma sérieux
faut tika masanga, il faut nini, il faut kenda kolala baje na église te. Ate oza na dringi ya bablagi te. Avola lo fukami. Yo shaki buto zo raisonner ka keloko moko. Ozo senga na ngonza atana se ya drink. Au pointé premier jour na yo oyo bandele prière. Après chaque jour ozo conseiller kaka. Oyebi ti jour yo ko silisa. Omona nga jour na clôturera prière. Événement raté. D'accord, Ken Piana, Ken Obi, Osambela, Osa la prière pour Nagel, total non, parce que l'obi que Soka Simba Kisi, c'est que problème est comme mais Soka Sambela, problème est comme mais Ken. Problème est quoi, problème est sérieux quoi. Parce que non, non, pas mamutute. Nzambe a corrigé na façon na parce que on est à kosaka nekela mwanzambi. C'est ça kosaka nekela mwanzambi. C'est bon, tu reconnais quand même que au Kenya, Afrique du Sud, n'est pas grande sœur à Jaël, il y a Jaël, pardon, paye ça quoi $500. Grande sœur, il y a Jaël, ceux qui assemblent vraiment. A expliqué peut-être na mokili $500 leki na ye azo sambusa o ye pas zo la belle mission azui ba voice atindeli ba réseaux sociaux na pesa ces pauvres gars abena ces pauvres gars là. Comme yende kolo mokili, comme yende na Kinshasa wa azata na 3 immeubles, comme yende azana budget, comme yende ba société ba avion totambola kana ngweza ya ye. Zo bana pesa $500 mutafia akbeta biso photo Gires. Bo bengela ngana Gires pardon, bengela Gires. Champagne soki ya pesa nga pena $500 na vie na ya pe kabela nga $500 du coup. Ngana osenga batela nga Bible pona ngana oboya na bia tikalo kabela nga 500 te soki bateli nga Bible ngana ko sote leki na yeo ya betela ka lisolo ke apesa nga $500 du coup batele Bible parce que tout yo ka ba voice ba que non apesa que soka pesa que $500 déjà la photo c'est que na cause bobando zo combien parce que non pesa non $300 à ba champagne bon champagne à niveau nano ya ko pesa mutu $500 te. Au champagne à un niveau à pesa mutu $500 te. En plus, bino boyo kate audio ango ye moko kaka lobby a futela nga ba hotel champagne. Tozala quand même sérieux. Tozala sérieux ko champagne. Natelo voice yango. Tozala sérieux. Soki yo loba yo ofutela nga hotel mutabengi sanga kimaka lobi mamane akufi soki nini. Mutabengi sanga sevie Jimmy Belau. Mutu asipotanga makambu nyonso sevie Jimmy ba hotel ya Lix wana sevie Jimmy Belau. Mutakanga photo yeyo. Je reste là-bas dans photo kanga qui on un téléphone en parce que photo ne me kanga ni se retrouver sur la fait. Faire photo en bas tout na kaka. To kanga photo na fait na téléphone ya grande sœur ya la fille. Après na téléphone, bazali to zaka biso misa tu na kacha. Na kacha parler. Après na photo na kanga ba mbale photo. Ndazo mbongo acha likolo. Mais c'est non bon quand même. Bon mama mbongo mingi mi photo na ken. Mama mbongo mimi photo na ken. Tozalaki biso misatu yo nanga chu faut comprendre tozalaki kaka biso misatu yo nanga yo zela to expliquer na yo nanga il faut comprendre kaka ya makambo yo nanga ok non qui vraiment vous expliquer le cambo à $500 vous le dit que non vous reconnaître que va payer $500 mais to beta non li solo yo nanga tozaki biso misatu hein yo nanga biso misatu kaka biso misatu photo babengi nga na kitina se yo nanga d'accord Ken Piana to moi sous publication moi boy Ken Piana moi la 1993 non yeba to sala no moi muke mineur t'es 1993 combien 25 ans hein? Bon, âge nanga vraiment to ça la vraiment émission na âge nanga na bando episode âge nanga. Donc ça les langues émission tu reconnais quand même que la passeport non. Est-ce que vous reconnaître que qu'on publier identité à muteze infraction grave? Si. Est-ce que vous reconnaître ngo? Oui. Ah. Donc mutu na mutako sibir na makambo ya zoluka. Merci.
D'accord, merci beaucoup. Là, c'était Ken Piana, Marquis, Nini Marquis. Note aussi cette solaté, mais merci beaucoup, je vous aime. Et bisous, bye.